Olga Cabello jaka ujoka jajo. Clip no nasanya okana bakilota mikuse. Baby kulera mpende na. Na yemba nzema mula sona sala nguna mukadi na kaleson. Donc ngaku tu solo bina na makwanza seki na makwanza ya michopo ya kata nzoto fo ba opere ngapo mona. Mena nzoto boy. Sio na ndako na olata robe na lata kilamba na place na ngodo na clip esenga na kata na kati. So kina avi. Webi problème wakana nzoto. Alors ko pousser ngate po osambwa nga osambwa sange lote osambwa sange lote po nga na belle famille nanga ba ebisanga Karine ko finga ka te ko sa bêtise mais ya musala na so mutasaka na yo ko tika ite po ezala ke oba mona ke lokolo bali basakana na te ba beti o beti belle famille nanga oba obimisa bitata ba ebisanga so mutasaka ina kuna a beti yo o beti Kidia Mfuka. Si ko pesa mbongo eza problème ite. Mais problème eza ka moko aza Kidia Mfuka. Ba mbongo na nyoso defa alinga ka kozongisa ngote. Mama Charlotte loba soki nazo kosa. Soki pena nazo kosa mama nanga. Yo yebi ke nga Olga na ko kosa na buzoba te na ko kosa kombo na yo na lokuta te. Oyeba ngo très bien. Na loba ke mwana na yo aza Kidia Mfuka. C'est ça mo oyo na utiliser ke puis ye moko pe mukolo nzoto ayebi ke na ba benga ye Kidia Mfuka. Na lobi afuta ka nyongo te moi oyo. Si ko pese mbongo eza problème te. Mais problème eza ka moko. So na pesi akopesa nga mbongo te mbongo mama. Eza mbongo na nga ya musala. Eza mbongo na nga commerce. Nga ko so ka mbongo te na bimisa ka bo sans calcul. Mama Charlotte zala sincère. Oyebisa ngani. Oloba ke mbongo wana yo moko zui garant, au porter garant, ye mwana na yo. So ka futi angote, yo mto futela ye. C'était ça réponse na yo. Après nga yebisaka yo nini. Na lobaka na yo ke y a pas de problème, ba lobaka la nuit porte conseil na lala na tala lobby soto sandeni. Lobby yango ta na mayele on nzamba pesanga, moi mayele amuki nzamba pesanga. Na lali na lamuki na lobby te. Na place na ke kotika mbongo mama Charlotte senga na ke pesa mbongo na maboko. Ngai na yeko tinilo na tinila o message na tongo message wana za otilelo. Na yebisaka yo nini. Nabi mama, na pesa mbongo po na yo. Parce que mwana na yo afuta mbongo te za Kidia Mfuka. Mais na zo pesa po na yo parce que maman leli na tali pende kwa zo la na salon na pesa mbongo. Mais maman, faut pas que c'est la mbongo jour boy boy. Maman, est-ce que ça bongo ou bien ça bongo te? To ça pas sincère maman, oza musala na nzambe. Tovandi na yeko et puis na place na ke pesa mbongo na maboko na zwa mbongo wana na salango vire na sala virement bancaire. Bine boza koloba nini ke ngam na bimisa makama 1000 euros na internet non nga ko bimisa 1000 euros na internet parce que dans mobile na nga o to la regarder mbetu moko ayebaka te ke nga defisaka bino 1000 euros ayebaka ngote po makama 1000 euros ane bima ezala ke ngai ndani mwana na yo place akela ko tonga nga ba enregistraka ye akela ko loba ke Olga Cabello banga kanga aza boy na ngai tala kutu a defisanga 1000 euros akoka ata ko senga ngote mama Charlotte sa mama est-ce que makam nazo loba eza solo ou bien eza lokuta baka pesa nini enregistrement on a pas nani mama Congo muta yana makamba 1000 euros na internet c'était mama Congo c'était pas Olga Cabello parce que bango nyo sur internet ba yebi ke nga Olga naza mutu moko te nga Olga na bengaka azate oya koloba kenga Olga na benga ka ipo na boy nanyango soki mutu yango aza boyelanga bino bo enregistraka bato ba youtubers ba youtuber po ye mwa mwa sala lobi kenga Olga na kotonga ye ok d'accord bo nga za posa ko sala rendre maloba te preuve inde preuve na osenga bino preuve boyelanga preuve place nga Olga na tonga mwana mwasi wana boyala ba preuve. Biso nyonso ya Jika Télévision balanda biso mokili mobimba. En tout cas, mais voici encore une fois après mikolo ebele na mona na raté na yoka na raté mais nazali dada taifa ya baleke bele mama ya bane bele tata mwasi ya bane bele na pesi bino bambote bele parce que na ebiete boza wana bolinganga quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, quel que soit tout
tout ce qui nous dérange dans nos vies, Dieu est toujours là. Dieu est fidèle. Je lui dis merci parce qu'il ne m'a jamais laissé. Merci Naba étoile nanga. Merci Naba tigre, Naba tigresse. Merci Naba manzaka. En tout cas Naba griffe. Nawa salimi ya sedada wa taifa. Binonyo sobolanda na Nord Kivu. Binonyo sobolanda na Sud Kivu. Binonyo sobolanda na Burundi. Binonyo sobolanda partout. Ingeta na bino, je vous salue, je vous adore. Nawa penda tena na wana salimia. Merci beaucoup. Babi internet eza ya koinda, eza ya kobeba. Je ne sais pas pourquoi. Toko fandara kimiate, je ne sais pas pourquoi kimie kokotate. Bien sûr, Bible yango moko zoloba, tango toko pema makambo eko bakisama. Tango toko lala makambo eko bakisama. Biso banani, biso moko toko lala na makambo toko bika na makambo to yebi mbula nini te eko koya parce que soke koye pa ba vaze yeba ke ko koya pe pana yo. Na pesilo sa kon équipe technique na ngamobimba. Fabrice Mande na simabilili ako sala ke ngange ngana banda kuna bino. Feli Mwamba na régie ingeta na bino. Rachel Mande moko ya basali ya Chika Télévision libota na ngai mobimba na pesi bino mbote. Papa Joseph a partir ya Londres lo sako na yo. Ma grande sœur propre Nounou Senga lo sako na yo na Londres. Je t'adore ma grande sœur avec papa, le pasteur, que le bon Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi. Je manque les mots que le Dieu seul, le tout-puissant a pambola bino. Tolali tolamuki tomonika ka guerre makasi entre Olga Kabelo na Karine Mokonzi la baronne. Ba camarade batu balia esika moko, batu bafande esika moko, batu bayebana babosoto, batu bayebana banyonso parce que soko tuni Olga qui est Karine Mokonzi Olga Koloba, soko tuni Karine Mokonzi qui est Olga batu Koloba. Je salue Sarah Tola Lambingazor, ma sœur aussi. Guerre kokota na kati. Guerre kokota entre Sarah Tola et Karine Mokonzi. Moyena kote zate parce que Karine Mokonzi na Sarah Tola nanu ba s'approchate. Ezaka kandenge YouTube ezalaka na ba abonné ba tiaka trouble na kati ya batu. Na batu bango moko moko batindaka batu na bango ba s'attaquer na batu. Tango muto pe akomona keno ba s'attaquer na ngate ngamoko na ya koloba aye koloba. De moko YouTube koma mabe. Côté wana na osimba mingi te mena yo ozongela sima. Tolali tolamuki tomoni Karine Mokonza ako s'attaquer na Olga Kabelo. Biso moko toyebi oyo Olga Kabelo na Karine Mokonzi ba partager. Biso moko toyebi bazala banani. To banda komona Karine Mokonzi ako filmer Olga Kabelo ako lamba na Karine nanda kwa Karine Mokonzi. Olga ako sala nyonso. Via Olga Kabelo zaki na maboko ya Karine Mokonzi. Lelo ba vérité comme obima. Karine Mokonzi comme loba. Olga zalaki mwana musala na ye. Soka ebisi salabo ya saliboy. Soka ebisi kendebo ya saliboy. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Je manque les mots à Dieu. Na rozwana nu Karine Mokonzi. Tozala ba juste. Mais tozala na moi opinion ya muke ya koloba. Karine Mokonzi. Reconnaissance na vie est très important. Reconnaissance na vie est très important. Pourquoi on a lobby? Guerre na yo na la tola na okota te parce que yo na la tola na nuboyeba na boyete. Eza yo tindi batu no ba fingi la tola pa ye ko répliquer pour la tola ya tinda batute. La tola ye penza ya ka ye mobimba, aye penza s'affronter. Yo tindi batu no ba fingi ye pa lobinga pe na ofanda kimetenga pe na oluba. La Chine bo limbisanga dans sa église au milieu du village. Tango toya ko fanda liboso ba plateau na biso linga koloba teke toza ba santu. Non, attention. Toza bato masumu tokola na masumu tokola mukana masumu ndenge na kola mukabo inazana yanga. En tout cas boko limbisanga parce que Karine zakana batu na ye bayaka ko s'attaquer na bato ba s'attaquer na bato.
ceux qui s'attaquer na la tola répliquer parce que la tola za na muta côté la makamna ete yemoko muta bitumba na ye wana zele omusu parce que bango batikala ko mona na te mena oloba boye na Karine Mokonzi la grande maman ya la Chine reconnaissance est très important na vie biso tozana batuto salela bango bolamu mais lelo soko yo ki ye place à fandi soka tangi mi malamu na mi balé c'est que jour wana akutana ki na problème moko balobi ah kutu kinganda salela ngabu les restes za mabe o bokutana ki na ngona nzela Olga o lelo zo le kozo dénigrer kaza mwana musala na yo Olga o lelo zo le kozo finga kaza mwana musala no ma chérie vous avez partagé ensemble. Est-ce que banda ko sala ye plaisir atika bana na ye atika ndaku na ye atika mobali na ye aya c'est parce que elle t'avait aimé. C'est parce que elle t'avait aimé, elle t'avait considéré, elle t'avait pris comme sa sœur. Dans la vie, il faut avoir reconnaissance. Quand tu avais tes problèmes privés par rapport à la grossesse na yo, là c'est un autre problème. Moi, je dis, depuis que les problèmes avaient commencé, jusqu'à ce que si là, je n'ai jamais condamné, je n'ai jamais critiqué. Même si je critique, c'est autrement. Parce que nous sommes des gens qui vivent sur la terre. Tokola la tokola muka, ba problème est bimila biso. Peut-être ba tumsu ba otala ba bien fait na biso ba lo ba témoin na moi sur tes photos le belaye. Moi na moi sur photo côté là parce qu'on ne sait jamais. Mais les kambo etaline de koyo partageant na ye. Peut-être que wana mema implice na vie na yo. Karine, ma soeur, tu ne peux pas t'élever pour dénigrer cette personne. Tu ne peux pas t'élever pour humilier, pour dire aux gens Olga Kabelo azaki mwana musala na yo. Non. Même ba oya yo lelo baza touché pour na acte wana. Publicité à Olga Kabelo ezo même une année. L'internet, na page na yo, na page Olga Kabelo, na page o nyoso balingaka yo. Bien sûr, publicité salela Olga Kabelo et tombola yeli susu makasi koleka. Mais ma chérie, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un que vous avez partagé. Vous avez bokabola mai. Bataya esengo bokabola ensemble au finga ye mwana musala na yo. Finga na mobali na ye non. En sachant que internet est une réalité. En plus bino bozaka na vie na bino ezaka étalé. Vie na bino ezaka étalé. Tout ce que vous faites est libanda. C'est la honte. C'est la honte. Boko pesa banguno babanda ko finga yo butu pe moinzela. Boko pesa bango raison. Batu musu bazalaki na ngambu na yo. À travers makambo bakoloba mais c'est quoi? Bako lâcher yo. Non. Tu nous as dit tu as changé ta vie. Dieu t'a béni, il t'a donné mari. Dieu t'a béni, il t'a donné un enfant. Alors, il y a des autres choses, il faut changer. Et ça va makamsous, il faut que changer ma chérie. Karine, et ça va il faut que changer. Son zamba pambolio d'une manière d'une autre. Bayaba finga, baloba mobalo wana za mobali abatu. Dès qu'il y a ça tiki mutuana, aye panayo, azayayo. Dès qu'il y a zofanda nayo, azayayo. Ça nous regarde pas, c'est ta vie. Mais injurier quelqu'un, une amie que vous avez partagé. Ba moment ya bonheur, ba moment ya bosia sengo. Tango komi na Belgique, ozana no mopaya, ozana mokandate, ozana le côté. La sœur là était là, ayambaki yo na maboko mibale. Non, non, non. Parce que yenda zalaki na kisa okota na ndako na koleka batu nyoso baleka ka bazofinga yo tamsu ba yebi yo te. Mais Olga Kabelo ayebi yo. Et jusque là tout ça comme on a même respect zali ko apporter par maman Charlotte. Azolinga même pas ko simba personnalité à maman Charlotte. Aza kolobaka maman ozomona. La Chine bozwatan. La Chine bozwatan. La Chine bozwatan. La Chine bozwatan. Ya kopesa mami. Nabino Karine Mokonzi. Toli.
tozana ba étoile awa lobi nazwaki vidéo moko ya Koffi Olomide ya arrestation na ye ya kala na tiango kaka na story ya chaîne. J'ai vu mes étoiles, ceux qui m'aiment, ceux qui m'adorent, venez me dire. J'ai qu'à toi tu ne peux pas mettre cette vidéo ici. Parce que Koffi Olomide est un monument à RDC. Quelles que soient ses erreurs, quel que soit quoi, Yoko Tiango te folongola. Je me suis retrouvé, non, il y a les gens qui m'aiment. Il y avait les autres qui m'insultaient. Parce qu'ils ne nous ont pas aimés. Ce n'est pas dire que quand j'ai mes étoiles, nazana ba griffe, nazana ya ba griffe wana soki na sale loko mabe, na sale loko mabe ba ya ko betelanga toujours mabe. C'est que ba griffe wana bangonde batindanga na sala ba salité. Bangonde batindanga équipe technique nanga sala salité. Non. J'avais écouté. Mais c'était difficile des fois parce que kota kina story. Pour ça d'abord je demande pardon. Mais la Chine, pourquoi vous ne nous aidez pas? Naïbanda qui koyoka zo sala direct moko. Papa Evi a bengi a yebisi kata direct wana. Ça veut dire que même son mari n'est pas d'accord na eloko azo sala. Même son mari n'est pas d'accord. Il y a eloko azo sala. Azo sala direct, azo s'attaquer na Olga. On dirait quelques mamans babanda qui ko benga zo yambate. Mais mon bal na yemo ko benga yebisi kata tika direct wana. Nazaki na ngambo Karine. Reconnaissance c'est très important. Ce qui te comme kende boye na ba vie na biso. Toko risquer batu nyonso bazala tout autour na biso. Bazala benemi na biso. Toko risquer batu nyonso bazala na ngam na biso, bazala banguna na biso. Qui va nous défendre lorsque bambonge koya? Qui va s'élever lorsque il y aura des problèmes? Parce que c'est tout le monde qui va commencer à témoigner du mal de nous. Bien sûr, si la terre il n'y a plus des amis. Natiki Karine Mokonzi, Olga Kabelo Yaka. Yo lelo s'est levé au quai. Je ne sais pas, ce qui n'a parqué. Il y a Belgique pour porter Karine Mokonzi plainte. Ou a touché mon balinayo. Non, Olga, toi tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et quand tu fais ça, tu es en train de filmer. Kolaksa Mokili Mobimba ke yo ke porter Karine Mokonzi plainte. Non, Olga. Non, Olga. Bayebi sakanga ngande muna yoka kate me isoko zaki mosa maele fola ke yoka. Le londo yoki yango. To eza base na bino bo sala po kabelo nezonga lisusu parce que ozala ki osolimwe. Yo ozana droit ya ko retirer plainte wana soki eza ya solo o porter contre Karine Mokonzi. Biso to yebite. To mona ki ka silence. Bo solo la kate. To mona rabino soute et loko moko li soute ninité to yoko suka kaka Karina Melio Bongo Karina Saliboy et ça ba réalité ba mina sia mokilio bazala li soute to za kana ba connaissance ba mi bazala te attention amina yo ya lelo akoza munguna no ya pire ya lobby ami azala te connaissance aza ami azate ami azati connaissance aza yo lobi bandaki ko attaquer nga bandaka la mengana okokolo bate metango simbi na mobali nanga nde na lobi tu as beaucoup de faiblesses en vis-à-vis à Karine Mokonzi parce que au mitika on se laissa manipuler par Karine on accepta Karine a tiré vidéo où il a montré yozo lambela na cuisine na ye. Soka lobi lelo que ozala mona musala ne ce n'est pas défaut. Parce que tu t'as laissé manipuler. Soko bengue Isabelle, c'est que yo poja Isabelle. Vous avez partagé avec Isabelle même assiette. Vous avez mangé avec Isabelle même assiette. Ce n'est pas aujourd'hui que vos alliés sont ensemble. Oui, on finit. Tobando tele me la batu nyonso bazala ba mina batu. Bokabwani na mutu bokomo fingaye. Non. Olga, yo tango zala na Karine. Si batu bando finga Karine, yo bando répondre deni. Yo po bando finga batu. Yo po zala na ba faux profil. Yo po bando côté la batu zo finga batu. Donc yo po zala ndoki. So finga Karine ndoki lelo. Je m'excuse, nako se réserver. Donc yo pose à l'andoki Olga.
Alors stop. 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 Luka façon nini oko gérer. Comment maman Chantal na monokonezo aussi la té parce que yebi kazala ki maman na yo. Ayeba ki yo bien, ayeba ki kebo partager ensemble. Ka maman Chantal wana aza mosana nzambe luka ye. Soki ya solo Karine aza na mbongo na yo, luka ye, Karine azong selo mbongo. Karine nanga muna ya lobi asalela ki publicité ya nyongo. Toko ndima nani. Wana eza guerre ya bino mibale. O baloba guerre abanjoko. Ba matiti nde ba mona passe. Et puis je regrette. Nazana temps ko le bébé l'été, je regrette. Pourquoi Karine azotika ba scandale makase continuer na vie na ye? Et pourquoi? Tu as choisi une nouvelle vie. Tu as choisi d'être appelée madame. Tu as choisi d'être appelée maman. Tu as choisi de changer ta vie. Pourquoi? Tu continues toujours. Que des actualités sales circulent tout autour de toi. Que des actualités sans valeur circulent tout autour de toi. Moi, je ne peux pas m'apprendre à Saratola, non. Non, je ne peux pas. Saratola a ses raisons. Je ne peux pas, jamais. Nanya fanda soko Saratola ana rando na problème na mutu. Nanya fanda alobela Sara. Je peux dire nene. Nana boya kokota makamona parce que tout le monde sait que non nazaka proche ya Saratola. Tango kokota lobi boye pas approche ya Saratola. Saratola yaka ko régler makambo na internet yemoko. Ako bandango tina ndenga ko silisa so ba yebisi ke mama tika soka esprit ekotie ke ya tika tiki soka lobi ke na okene nango titango rande ko sila Sara asala karando yemoko akotsa batu te. Mais chose grave ezalaka soka koti na rando au mona batu nyonso ba yeba koti ba banjo finga ye mais ya ko zala yemoko chez Salino kwa bana te dit lo sako na bisiko zali akota rando yemoko. Ana besoin te kinganda kotela, ana besoin kinganda kotela, ana besoin te mais rando ezelo kwa kobetela maboko te bande konanga ya basi ba mama ya bana elo kwa kobetela maboko te ezelo kwa photo tika. S'il te plaît. Mon rando ezelo kwa kobetela maboko te, ezelo kwa encourager te, ezelo kwa kumisa te et détruire ba vie na biso. Et bebisi ba famille na biso. Exposer ba vie privée na biso. Exposer nyonso na biso. Pourquoi continuer avec telle chose? Faire analyse, c'est bien. Parler de quelqu'un, c'est bien. Parce que quand tu fais analyse, tu es limité quelque part. Tu ne peux pas entrer en profondeur. Tu ne peux pas insulter quelqu'un. Tu ne peux pas blesser quelqu'un. Tu peux conseiller. Olga, tu as droit à retirer plainte contre Karine Mokonzi. Non, on a droit, Olga. On a droit. Yo kolobate ke na fandi kima na banda kolobate oui oyebi. Oyebi car qui est Karine pona yo. Et Karine ayebi Olga zanani. Soki yo eda Karine, Karine pas eda yo. Arrêtez de nous embrouiller sur l'internet, s'il te plaît, c'est quoi? Arrêtez de nous embrouiller. Boye bani. Boye bani. Boye bani. Boye bani. Arrêtez de nous embrouiller. Arrêtez. Tant intérêt na yo ezate na amitié ya lelo, ami na yo ya lelo comme munguna na yo, pourquoi? Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? On doit arrêter ça. On doit s'arrêter. On va faire un effort d'arrêter. Karine, tu as commencé une nouvelle vie. Tu ne peux pas accepter la vie que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas garder ton enfant là. Makambuna no ya mwana esilité ma chérie. Tu ressuscites encore les problèmes de Olga Kabel. Makambuna esilité maman. Ressaisis la vie que Dieu t'a donnée. Toza koto mobali abatu. Toza koto mobali azolinga boya. Toza koto tozoye bate nini batu bakoloba. Moi je me suis dit non, moi sur l'internet je ne vais plus parler des problèmes de batu. Ce que les Kambo et Talinos, je vais parler et je vais parler aussi. Ce n'est pas pour inciter, pour dire qu'est-ce qu'ils n'ont subi en train de faire. Ils n'ont subi à combien à niveau nil, ils n'ont subi à Zanan, ils n'ont subi à combien à point nil. Là je vais parler. Je ne vais plus parler de venir faire les analyses comme ça. Non, j'ai vu que notre problème si je dois parler. Ressaisis la chance que Dieu t'a donnée, ma chérie. Pourquoi?
Reste ici. Tu as dit que non répondra à mon tout. Reste calme. Et quoi les vacances yo Karine Mokonzi te. Guerre ya yo na Olga Kabelo za lokwa guerre batu nyonso te. Hein? Au moni kata ba oya yo, soko tali na ba commentaire belé ba ofinga yo ba oya yo moko. Bazo finga yo parce que ba yebi Olga e pa na yo azanani. Azalaki nani to azanani. La Chine boede Karine Mokonzi. Botika kokotisa ye na libulu tina suka. Ya sola komi mama. Ya sola zoluka stabilité. Nana linga stabilité na vina yete. Mutu nyonso linga stabilité. Mutu nyonso linga stabilité na vina ye. Merci beaucoup. Je vous adore. C'est Jika. D'adore Taïfa. Et c'est un peu d'échanger. Système nini yo komi a mi ya lelo komi ennemi à lobby pourquoi? Boko tika la kimiate. Chacun dans son coin. Oko visa koko gardaka. Soko bloqué était zakata un système otala bastati na ebisika nzamba mimiet. Mabe komelieza ya gérer yango. Yo tango mabe komela yo ko bimana lobaki nini. Non. On se parle puis on ne se parle pas. On reste calme. Chacun dans son coin. Nana zangi benemi. Même Yesu Masia Nazareth mo santu ya basantu azaki ne benemi na mokilo. Bongo yo muto mokilo bota me ko zanga enemi. Babita na gauche ta na droite. Baluka na simata mususu mungu na zande na sim. Toko tambo na mokili masumu etonde belé. Toko tambo na mokili banguna muto sali le côté dans les vides iniyo. Bongo toko yobani. Okola lokola muka mutako salo maboko yeba yete. Ndenge na koloba boy. Nana passe na motema. Karine Mokonzi, zala reconnaissant. Zala reconnaissante. C'est très important. Merci. Naba oba kolinga pe bako commenter. C'est tout la Chine. Bon partager pour na ko aider mami. Olga, tu dois retirer. Si c'est réellement tu as porté Karine Mokonzi plainte, tu dois retirer ça. Tu n'as pas le droit de porter Karine Mokonzi plainte. Oh. Non. Ba délire Karine Mokonzi yo yebiango. Ça c'est vrai. Makamno Karine Mokonzi ya sala yo yebiango. Yo eloko nini o Karine Mokonzi alobelo yo ko kende na mairie, olobi na kié na parquet na porter Karine Mokonzi plainte. Non. Non 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 non. Tu dois retirer si c'est vrai. Tu dois retirer. Tu dois retirer. Tu dois retirer. Tu dois retirer Olga. Parce que lorsque tu avais accepté Karine Mokonzi, yebaki au hasard. Oyebaki. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci na Fabrice Mandela Sima caméra. Asunga kinga pona pesa mwa muke onazaki nango. Nga muto masumu. Na pesa ka muke nazaki nango. Pona za musantu te. Eza caméra tende fan singana ya ko beta tolo ke naza musantu. Non, nga pe na mabe makasi. Merci na Feli Mwamba na régie. Koya ba panzi sango Jika télévision. Merci na bana nangai. Merci na papa Joseph Magloire, ma grande sœur propre. Nounou Senga à partir à Londres. Je t'adore ma sœur. Merci beaucoup Naba Oyanga, ba Manzaka. Ba Griff. Ingeta Nabino. Je vous adore. Tokutani Mbalasima Soki Yosumasi Azongiti. Ciao.